ngana kosenga Ariashubwe oyo nyonso oyebe eza bilembo ya famille Kabila oba pesa yo zwa yango tumba yango bebisa yango bana oyo boti bango na histoire ya libala na ya kombo ya famille Kabila boma bango Kinshasa pe mutu abengana yo awa azate tozo zelo maboko ya kofongwama oya to continuer ba vie na biso ozokanga na poto pona nini eloko liboso manifester kanda bongo o manifester kanda no bongo lobi bano na boti na likambo epesanga kanda tilo na sela ba épisode na télévision na bomi bango o bomi bango bon vie na nga pesa la vie awa ti la vie ya Congo oyo kozonga na Congo so posa ni ba no muso tika awa ozongeli bango pona ba épisode franchement c'est dégueulasse. Ariashou oyebi penza Ariashou bon le quoi yo tuni soki na yebiye na ningi skona bana ko lakso be tapi nini onga na yebelaka Ariashou asa ki pena succès te onga na ko yebela ye réalité onga place na yebeke mariage de rêve au place ngana yebake oh donc na kati ba comédie pe tozana comédie mo na kombo ya Ariashou et na kati ba comédien ne tozaboye et ana mutu akolongola libala wana zati ke abala ndenge Ariashou abala isana babiloko mususu esengo balukela mutu mais esenga pe obabaka tala sima zonga moto esimba kite mama tundola ka baby akomina Ariashou lelo Ariashou akomi kwa mtozana dépression yi plein libala ba pesaka ye baboyani Ariashou eza dépression eza kisi obi eza kisi eza dépression eza kisi bande kona biso basi basimba bakisi eza ba kisi nde boucha bango mitu parce que na makambu mamo livlembe Kabila sala pona Ariashou na ndimite ke mama ko bandolata salité ya niveau botina ba télévision et ba biloke banda ko mebele Ariashou nani Ariashou pardon likamo na solo beza selongai to meka pena no ko sala exercice ango soki mamo livlembe Kabila achaka on erreur na mobali oyo ndenge na yokaka na yebite soki eza bongo soki mobali oyo moko muto zwaka soki pe mobali apesaka yo soki mama achaka on erreur ngana kosenga na yo boye Ariashou landa partenaire na osenga na Ariashou libala ngo pese sa nini ekufa yo pe obanano kovanda na poto te parce que mama sala o nyonso mama ko sala pona mwana ye après libala mama pesa lupango nazo biso vérité oyo Ariashou azwa biso na ba comédien papa muta komi atana pembena soki za nzoto muta komi atana pembena linzaka zate oyo Ariashou alia to oyo sala ke ye ale sabatu et comme atana pembena linzaka te azwa cadeau lupango après libala azwa cadeau lupango après libala azwa cadeau ya poto suko landeli yango na source ya spiritualité bande kona biso basi basimba bakisi po batia mama livlembe Kabila na kisi ya des comédiens o bakoka ko supporter présence à maman te omoni même tant to bana okene bakiga kati mama so bengisa biso na ba fête azu biso bana papa et puis so tali bien ba fête yango to kendaka ya grave to sala ka kuneza te tantôt peut to zora pe micro te to prester mais batalité bayaka pona décor so yo ba benga c'est ça intendant ya maman nda bengi maman Angèle ndeko na ngai aza bien bomona naka ngana omona na bango ndenge ni ngana za baninga na bango te soki bango nde baza na posa omona nga nde bango mona ngai bazaki na fête ya mama okendaki fête ni anniversaire mama yo toleka zaki na boka na province moso na ville moko lekechu ola travel lekechu mbala bonga na songi te mama azalaki bato bazalaki ebele na ebite soki peut-être azalaki mengana na komona ete omona esila bisalo mais sila ngana etu zaka mesa moko sila ngana etu za mesa moko nous sommes des collègues mais déjà pena ba appel ani ko sabe comédien bingo nde ba raconte silika makasi so comédien bingo na tomboka makasi belva bingo trop te na silika makasi mais ba bingo trop belve notre déjà paroisse aux ni protestant ya matanga ya maman Oliva parce que ba comédien nyos to mona ki mais tout monde belle vite
te matanga ba pesa muta invitation te matanga pe ba benga amutu te reconnaissance exacte te reconnaissance bona ebité peut-être na musika pe mususu ba biboy omonga na zabu série wana biboy ya ezala déjà ba matala na pe ba nego le kapé belé ndeko na ngai na biboye ezala kwa netinga na vandi boy na liste mama muta proposaka mama zate muta disons muta bandaka ko proposer mama azate après libala c'est-à-dire libala ya Ariasto ndoko kanisa ngo toko kanisa ngo kata na libala soit ya veka ezala libala moko ndeko na ngai pratiquement impossible libala ya Ariachu soka elia mbongo mukie eza ba $500,000 wana na solo bana lucha mai na munoko parce que ngana zaka na ko ya na parler na bino mais na betel bino ja calculer biloko tout ya parler bo comprendre te on ndenge beti calculer parler boye oui na ebike biloko tout ya parler oyo e na je na ba autant to so émission to solo la oui to solo la ila mampo ya shu ba lo ba na vidéo to zela bi misande nyonso kasi OK to zela biso to na pomme te biso to zela bi yango eza l'épisode kuna ba senga ya na ba preuve abimisa hôpital atang o asala ki abimisa ba biloko na nyonso eza yende mutazo luka yende mutazo sala défense ya vie na ye ngana ko foncé yete mais ngai inquiétude na ngeza Ariachu tana lo ba Ariachu leketu batu ba sala sabiso li suster sili penza. Voilà, bonsoir Congo Liziba TV, merci na ba abonné na biso, merci de tout bolinga émission na biso, ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV, merci surtout na ba partenaire na biso pour la FBT Misalande, ya papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo na pesimino bambote bisiko zali pe e bon so botala émission na biso ba vérité surtout ba lobi mingi na ba yayo ya ngai o ba batela nga balinga nga mingi lokola ya na nga Kevin Kamuzuna. Na passion bote bisco zali sans oublier Aya Gisèle et Tati maman versus monter ma prince Giclo Winner na passion ba salamu bisco zali et ben boss balinga ke pe monsieur Babi lui c'est l'excellence monsieur le ministre Patrick Mouya ya Azala ya banda te maza ya mokili mobimba monsieur le ministre Patrick Mouya ya na passion bote bisco zali sans oublier tout bolinga nga surtout ba maman o botala ke émission na biso ba vérité. C'est une question de tourner tes années. Non, na zone siko boulot, de retravailler siko. Là, nazana j'espère que oh mutunanga penza, pangi nanga penza to sola ramwa mingi. Juste occasion ya ko sola lelo ya ko tourner lelo pour nous servir plus batu balinga biso, plus ma maman batala biso partout le monde entier. Et là que non linette. Vous avez ça m'avait pardon. Nazana s'appelle Lité Akanda pasta. Boni. Ouais, par la grâce de Dieu, leke chu. Ni dans os yeux. Non, ba kabila nga kaka. Nga so kabila nga pe no sepelisa yo. Ateza mabe fona monta ngo kaka. O sentir que loko yo pesa ngai na saleli yango. OK. D'abord on appelle lisusu merci to pembote na ba abonné nyonso ya Congo Liziba. Ba pesa biso pe chance to sala pe musala awa e pambola pe biso amen to ko zala ba ignoranté parce que bible zo senga biso pe reconnaissance isa très important chaîne e pambola ngai na ba dimension ebele na pesi bino nyonso mbote nzambe tata pambola bino na banza été ces derniers temps moto ezo pela na ba famille na ba mboka bipai et tika to souhaiter ba bonne guérison na ba nyonso bazobela ba epé bozana ba matanga ezo sala pasi makasi pour moni mboka ngo to pe mikolo yo ezaka soko souhaiter les que tu mes condoléances les que tu pas c'est le merci pareillement et ni ko ba été ba famille nyonso ezana ba problème ba famille nyonso ezana ba matanga mais biso le quoi ba leader d'opinion ezaka ke photo apaiser lo lenge nini ya kosola na bango bo na ba média. Vraiment, merci ko pesanga liso liloba na na Congo Liziba na pamboli vraiment et puis na pamboli chaîne et puis na pamboli lisusu équipe complet ya Congo Liziba
Merci. Voilà, merci. Je vois aussi Maman Nana Takaza et sa fondation. Boni Maman Takaza ngo. Nana itaga Nana Takaza. Nana Takaza. Et la patrona. Bona yoka keka ke. Moni ki la patrona ngano na vivra yango te. Mais na yoka kande batu balobaka na pesi pembote akota pe na karona ngai. J'espère que okota na sima émission Maman Nana Takaza. Ngambongo mukiko mi papa lopango à partir de $350 comme na lopango na yo. Grâce à la fondation Maman Nana Takaza. L'été à Kanda, ça linga sous plaisir ya kozona lelo to sula moi mingi na ba sujet zo leka leo na kati ya réseaux sociaux. Ya on na vanda bité yo il faut leka. Yo il faut loba. Bato ba la biso nanga muna yambio awa na plateau. Biso tout yebi ke l'été à Kanda na makambo presque tout. Ya mama ni mama Olive. Maman présidente Nambiso honoraire à Zalaka, aux Angarate. Le plus, les sous la fondation, puis à Maman Olive, tu as vu que vous avez porté parole. Si je ne me trompe pas, on a habité sur une habit, Maman Nazolo Béangote, nous a porté parole, puis à la fondation, il y a Maman Olive Lembe. Mais on a sali remarque, mon corps était à Cana, on a habité, excusez-moi. Babilo que belé les canaux réseaux sociaux, il y a Maman, on a plus au Yarate. Parolo babwe, mabe pona mama moya kate. Mais na bisengo nyonso, biloko tout oya bolamu mama sala pona ye. Mais tout le monde a absence na yote, ozalaka toujours présent wana. Mais na ba makamusu ba miliciens, ya batu bosongo lo pakala lité ya zalaka. Tous na habité sous a surpris na bengela ko na sujet mususu mais na bandio na makambo oyo parce que yango nde ezali penza. Comme il peut aider biso bato ba kotala biso lelo to sola nanu pourquoi d'abord l'été à Kanda mingi soki bato ba ko inciter maman oyakati pona nini na koloba boele kechu soki peut-être avant to bande émission oyebise ngai ke otuna nga mutuna ya boye na ningaki na chaona no stop kotuna nga yango te pourquoi mais lokolo tuni ngai na kati ya télévision na média na boyi ki na pesa pe ba abonné pasi o ba 8 ans na bango ya kotala biso d'abord na pesi nanu mama ni mama Olive Lembe Kabila bambote lokolo kotisi na likambo yo oui c'est sengeli pe na yamba ye parce que ya sa yamba biso pe a continuera toujours kolinga biso ba oya ye na ba o ba sala ke mabe to pe na ba o ba sala ke malamu na pesi mbote puis na pesi mbote na fondation initiative plus mobimba oya likana pesi bango bambote na kopesa réponse moi koza mukuse musique obiso to salaka ezaka ba guerre moko loyale oui ezaka pe na ba délire nango o esenga so bango kuna ba lobby biso pe koto photo sani to loba mais na makambo Maman Olive Lembe Kabila Maman Olive aza muninga na biso te o soki batu ba lobby likamo pona mama ngana ya kosala mama ba droit de réponse et na yebité est-ce que tant on a kosala droit de réponse pona batu oyo ba sataka ki na kombo ya Maman Olive Lembe Kabila tant on a kosala droit de réponse siko na komi yebate est-ce que na sali yango bien to na sali yango mabe et puis na kibo mama na ye batu ba ko traiter mama nini c'est que mama nde atindi lité ya Kanda po lité ya Kanda aya koloba bongo po soki totali be lité ya Kanda ko ya koloba te et na ba respect onga na zalaka nango pona Maman Olive Lembe Kabila na ko ya ko sala ka ba droit de réponse te pona ngai c'est mieux kutu na lobela ta makambo oyo babolamo mama zo sala tope oya sala tope oya continuer ko sala oyo eleki na ba télévision te oyo basala ki yango peut-être na nkuku ngana ina nga peut-être ko loba bolamu wana ke na ya ko sala mama ba droit de réponse po batu ba fingi mama to batu ba lobi boy wana eza etamboleli ya initiative publicité etamboleli ya initiative plus ezalaka na ba droit de réponse te tika batu ba loba lolengi nyonso ba ko loba e bible zo loba ba kosela o likambo mais ba kuta ona yango ti c'est-à-dire pona Maman Olive Lembe Kabila réponse na ko pesa yango wana eza yo moko te eza na batu ebele bazelaka soki basatake na mama nga pe na ye ya kosatake e yebisanga eza lokwa to komisi mama aza isusu na respecté
nga lokwa na bi respect maman na koya kota komwa maman na buzoba te na badada moko te oyezanga tina faut toujours na garder ki bo maman na ye na garder ba respect na ye poso nga pe na ye na lobby bato na ba ozwa sous courage ba ya lisu ko loba lisu bien et bi malokola maman de mutatindi ngai nzo nga maman ko tinda ngai te ngani na kotala ka bolamo maman sala pona ngai eleki telme belé nde na ye na nga ka ko loba o maman sala pona ngai. Voilà, merci Lité Akanda, merci là je vois ya Gisèle Tati, maman verset c'est monté ma prince je peux winner na pêche ombote. Bon et depuis ce gâteau sur la nom sur actualité, pour les actualité moko boza ko sala mabe penza bino bozara pembeni ya maman, bozara toujours na maman maman. Leo to la moki li solo oyo ndiko na biso actrice Ariacho. Oh l'autre moni et kendaki ezongi et lisusu mais zoya na batamu zoya metzo zo ka penza vérité ti pon izo mona na te lisolo zoye banate ite expliquer biso na no Ariacho oyebi penza Ariacho bon Ariacho soki na lobi na yebi ete c'est que ngande peut-être na comme ko bela mutu le quoi mutu na ngeza normal fona yeba ye nazaka pe na posa na kuta ne pe Ariacho ngona tuna ye kombo ya mama Olive na monoko e koma ba épisode to e koma ba série oyo ezalaka sponsorisé quelque part soki épisode a liboso e bimaki etalami to etalami te okomi ko lukobi misa deuxième épisode ou misa troisième épisode na luka peut-être moko na kuta na ndeko na Ariacho na ko tuna ye épisode oyo ekosukela na 40e épisode to série oyo saelaka biso na kombo ya mama Olive Lembe Kabila ekosuka na 40e épisode na obetelo lisolo ndenge nga na yebela Ariacho oui Ariacho na succès asalaki pe na succès te onga na ko yebela ye toza na ba artiste ya milliers toza pe na ba artiste to basalaka succès ba artiste à milliers bazandeni artiste à milliers au monde ayebi masolo tout ya théâtre ayebani pena bato ya théâtre po esika no solo théâtre betamaka ya bakulutu ya ba grand ya yebani mais ça na ba artiste oyo ana milliers te mande na succès biso ce qu'on ba artiste comédien oyo ne to sali succès ça dit ba artiste ya milliers to kutana na bango na ba circonstances neti Ariacho azaki artiste ya milliers ya ba comédien na kutana na ye na circonstance voilà bon circonstance nga na kutana na Ariacho ezalaka ba moment na ya libala parce que moto azwaka initiative ba vraiment na osenga penza même na fondation initiative plus bolimbisa ngai eza makambo na ko loba awa te na télévision na yebite na ko loba ngo mabeto na ko loba ngo bien mais lokwa yo tuni soki na yebiye na ningi skona bana ko lakso be tapi nini onga na yebelaka Ariacho ah oui ezaki ba moment ya libala na ye maman Olive Nde mutazalaki comme partenaire de baloba comme organisatrice comme parrain to ko pesa ba marraine ba biloko moko ya bongo azalaki wana et puis à partir biso Ariacho na yebite soki ezalaki Ariacho muta invitaka ngai na libala na ye to ezalaki maman Olive mais pour nga na bande ko compter plus muta invité nga na libala ya Ariacho ezalaki maman Olive parce que fondation initiative plus nde ezalaki pe parmi bato bazalaki na kati organisation de ba invité ki ngai et na invitation wana e bande ko leka pamba te pour ozala invité na participant na mariage coutumier na participer pe na mariage religieux mariage coutumier ezalaka na Béatrice et na Béatrice wana na ndenge Congo soto bilelo auto proclamer ba mabala na ndenge Congo to na ndenge ba comédien to na ndenge ba politicien to na ndenge ba musicien après libala c'est-à-dire libala ya Ariacho to ndoko kanisa ngo to ko kanisa ngo kaka na libala soit ya VK ezala libala moko ndeko na ngai pratiquement impossible libala ya Ariacho soki elia mbongo mokie eza ba $500,000
wana nazolo bana lucha mai na munoko parce que ngana zaka na ko ya na parler na bino mais na betel bino ja calculer biloko tout ya parler bo comprendre te on ndenge beti calculer parler boye oui na yebi ke biloko tout ya parler oyo et na jeune ba autant eza libala o elia plus de $500,000 et na katia ba comédien neto zaboye et ana mutu ko longola libala wana zati ke abala ndenge Ariachou abala isana ba biloko mususu esengo balukela mutu mais esenga pe o babaka tala sima zonga moto reconnaissance moko e biso libala wana na mariage coutumier ezalaki invitation ba pesio na maboko mais pour elakisa ke oza invité faut ba pesa yo pe elamba o ezo concorder na bato bokozana na bango na kati wana ba pesa biso liputa ya super auto sombango awa na Kinshasa $120 ba peso liputa ba peso na mbongo akotongisa ba peso pe na mbongo a transport na ba argent de poche siko na kati ya salu wana tozala plus de 500 personnes ngamo ka na vandi boye dépense nyos o basalela nga ponga na ya ko participer ka na mariage coutumier wana il y a une affaire à plus de $1,500 ngamoko pona yaka ko participer na mariage ça dit po bazwa ngai kolongwa ka changu na sifoko na masina sifoko ya ko se présenter batalité ça dit ils ont ba famille oyebi ko honorer bato yebi ko pesa bato valeur fête ya mariage mais ba bongi seliope comment okoya ko participer na fête wana et na sala pe parmi bato oyo na sala prière d'ouverture ya fête ya ndeko na biso Ariachou. Et ce qui le nom bandi kota la série to ba épisode o Ariachou abimisaka le nom comme maman Olivier et comme déjà ta ba 3 ans to 2 ans ya mo ya épisode on a zoa ata temps ya ko répondre yete na zoa pe temps ya ko lobela yete azande kona biso na kati ya mulongo ya ba comédien ndenga na za comédien yepe aza comédien mais na kokota na kati ya lisolo te place bolingo to place libala wana ebandaki ngana zo beta place o ngana yebelaki ah oui réalité on a place na yebeke mariage de rêve au place ngana yebake oh donc na kati ba comédien pe tozana comédien mo na kombo ya Ariachou le Ketchou mariage leki coutumier de ko leka Oto sala na coutumier eleka mukie na bi coutumier ya pamba wana ndenge na monela il y a déjà coutumier il y a plus de $500,000 mais zala mukie ndeko na ngai le Ketchou tant to kesiko na religieux ya olo ba penza kete soko zana bonzambe te okosumuka foza na bonzambe et eza parmi ba biloko o biso ba comédien to boakela ka maman Livlembe Kabila ba flair na bolingo o ya lakisi e pa na biso na kotali so ba avantage na kotali so ba danger ya likambo yango mbala na ngai ya liboso na vanda boye na fête ya mariage na mona plus de 15 orchestres ya minene ya république ya ba star oyo ba vandisa kombo tous les 4 coins ya Congo na mona yango na mariage wana na mona Jiba Beti na moni Wera Beti na moni Erita Beti na moni Fabrikas Beti na moni Inosa Beti mama Chala mwana Kesonam mama Mbiliabel na moni Nyoka Longo Zaiko na konsoma ba orchestre wana lokwa ngamu na futi mbongo po ba ya ko yembela ngai et na ebisi okende kona ngai ba ça dit ata 2 millions toko cha ata 2 millions 500 même 3 millions siko banda kotala à chaque orchestre musicien zo ya moko to zo na orchestre complet caché za ya combien ndeko na ngai déroulement ya mariage wana batu ba organiser ngo kaka fo baza ba professionnel soki baza ba professionnel te ba ko organiser ngo te ngamugo sko na mtilelo na mituna ya question. Bon, to sape na mutu te n'époque wana salaka mariage à modèle wana po ba conquérir lié. Ezalé kaka bolingo oyo maman Olive Lembe Kabila na fondation na initiative plus ba lakisa ki mukolo wana ke comédien pas na droit ya ko bala libala malonga
comédien pe aza kitsa micro na kitsa micro comédien pe aza na droit ya kobala libanda aza pe na droit ya kosala pe likamba munene. Ah oui. Ezalaki leçon mobimba po na ngai. Et ndeko na ngai Ariachou ezo sala pena mabe et ça la salité. Oui, pourquoi ne bien ça la mabe? Pourquoi? Et quand la batebele ba porte mais batebele ba oye bangote. Ah oui. Et dépendre na moté ma maman. Et surtout tali lelo oyo majorité ya bateau bazui ebele o ba consommer ba mbongo ebele o ba lie ya mingi koleka na fondation initiative plus ya maman Livlembe Kabila nde bangwana lelo bazo beta ba masasi oyo même na biso ba oyo pona ngai eza douleur eza ko banga ba ko comprendre ete batu oyo et dépend na motema maman Livlembe Kabila c'est ça na nzambe na ye oyo asambela ka pona na batu mususu asala pona mokilita asala pona nzambe nda futa ye siko lelo ezo bangisa ngai eske bako sunga ka lisusu ata pona maman Livlembe Kabila te maman lelo bazana bo kondite ba paiement na bango et bongo ba o baza momentalement to ba o baza présent ba ko ka suko sala ngo parce que bazo banga ingratitude ya mabe obiso bimisa eleke tu na koyebisa yo boye biloko nyonso ezo bima soko landeli yango na source ya spiritualité bande ko na biso basi basimba bakisi po bakanga mama po batia maman Livlembe Kabila na kisi ya des comédiens o bakoka ko supporter présence à maman te. Au moins même temps to bana okene ba kigakati mama so bengisa biso na ba fête azu biso bana papa et puis so tali bien ba fête yango to kendaka ya grave to sala ka kunezate tantôt peut to zo rappeler micro te to prester mais batalité bayaka pona décor ba pesa couleur image mon papa to kenda ba fête ya maman o souffririté mozongi bien libote sepeli mikolo wana pe ndako pe sepeli. Il y a des comédiens oyo na ya mibali na ya basi baba neko omoni ngana même ngana mobali so na moni maman livre na koma ka jité na linga sko na isa nzambe pardon simba munoko na ngai pesa nga makasi pona bimiselo ko moko te awa oyo ko bombarder pe famille ebosani ngai. Ah oui. Lekechu pardon na makambo ebela koloba po ino muto tumboli ngono bakisani. Soki likambo za bakisaka na kati wana yoka na moni oloba déjà belé to kota non parce que tout au bandi ko loba ce qu'on a bien au kende na makambo na basi o na ngana tuno na o tuna te tuna pona sangisa kambala moko loko bina actualité nguto elaki makambo ya biso ya makambo ba musique bon musique bozela biso na deuxième partie o le mot très important fait les gars bien selon les retours bombaté tout to yebaki li bala wana de ba rimer teza ma o elo ba na kata réseaux sociaux zaka li bala ya baby donja ala pa comédien na biso oyo baby teoki Ariachou abi baby soit disant mobala boya kae pour abi aza mukuse teoki susu kaka Ariachou nde ba vidéo ba chila biso allo baby teoki su baby abi ke baby boya kani proposa ka maman Olive ai mama ngana za mobali nanga na kolinga papa Mike te so kolinga bazana bango mibale nde esimba kite mama Ndola ka baby akomina Ariachou. Lelo Ariachou a remis comme dans la dépression. Il est plein de balles à pesa kaye baboyani. Ariachou eza dépression eza kisi. Obi eza kisi eza dépression eza kisi. Bande ko na biso basi basimba bakisi. Eza ba kisi nde boucha bango mitu. Parce que na makambu maman Livlembe Kabila sala pona Ariachou. Na limite que maman ko bandolata salité à niveau botina ba télévision et ba biloke banda ko mebele Ariachou nani les que tu pardon zana simba non parti ou ya kisi ou avato leka. C'est bon. Batu ebele bakoka ko supporter maman te. Ba comme komona nini faut yepé parce que kune komaki maman zo lingetel makasi maman zo fanda na intel inomuna maman ka mingi na intel. Ah oui. Masolo ya mabe so okute na baninga mabe conseil ezate ngape na kutana nango. Ngape na kutana mambo ya kisi oyo ngai pe na simbela maman Livlembe Kabila kisi
oyebi moment na nga simela maman livre be Kabila kisi maman voyager na ba comédien ba ke Goma donc ba ke Goma na ba comédien za masolo akala donc ba ke Goma na ba comédien kaka bat na bino boyambaka awa na be mission na peut-être po yambaka bango ba maître spirituel na mona maître spirituel moko abenganga ba babimisa mbongo abimisa 5000 ma okabela bino $10 te yo bimisa 5000 to panza katikati bino bozwa 2500 biso pe tozwa 2500 abenganga ebisinga boye alobi tala mutu tel oyebi ke mama banda ko benga suite omoni na voyage wana tenga na bi oui effectivement ça a raison tala mutu tel ngabi oui makambo zo loba c'est comme si ko za na raison alobi yaya na ebisa ona minute oyo bosana mukolo mamo lifi Kabila obenga yo loba likamu susu yo na minute onde ba tio mupandi esili batu wana nga mutu nazo simba bango mikolo yo ngana bibo pome zate continuer ka go simba bango mama uti voyage ya Goma ba ye ba ya ka pe na ye ba kate pe ba déplacer ka na ye ba kate tango ba komi bo nzoko mama zo préparer voyage à Turquie lité ya ka na passeport na ke na passeport mba mo pa na keti banganga ba bomisa biso na buzobe so na landa ngango yo ngapele ngena simba kisi bref na koloba boye bande kona biso ba simba ba kisi misusu ebimite bazana ba regret pourquoi ba simbela ngo kisi bakaisa ki pouvoir peut-être kozala éternellement misusu pe ba kota banda kuleketu yo yebite misusu pe ezo traumatiser bango ndengwana ndenge ezo traumatiser ser na biso na ningi sikona ke na koshite Ariashu nini esilaka te ndeko nanga Ariashu to solo la penza nini yango esilaka te tokomi mal vie tokomi mal à l'aise oyo solo bana munoko na yo mais o frapper mabota ebele ezo frapper ba famille ebele ezo bimisa pe maman ridicule mabe pona ngai na koloba boye Ariashu pardon likamo na solo beza selongai to meka pena nuko sala exercice ango soki maman livre lembe Kabila achaka on erreur na mobali oyo ndenge na yo kaka na ebite soki eza bongo soki mobali oyo moko muto zwaka soki pe mobali apesaka yo soki mama achaka on erreur ngana kosenga na yo boye Ariashu landa pardonner na osenga na Ariashu libala ngo pese sa nini ekufa yo pe obanano kovanda na poto te parce que mama sala o nyonso mama ko sala pona mwana ye après libala mama pesa lupango nazo biso vérité oyo Ariashu azua biso na ba comédien papa mutakomi atana pembena soki za nzoto mutakomi ata pembena linzaka zate oyo Ariashu alia to oyo sala ke ye ale sabatu et comme ata pembena linzaka te azwa kado lupango après libala azwa kado lupango après libala azwa kado ya poto oyo ye nanu akenda te après libala azwa oyo esengela zwa parce que maman na kibo maman na ye akoko tika bino bongo te et puis akoko zala contrôleur ya mariage na bino te parce que balobaka mwasi na mobali so babalani bokende soki bozana ngo c'est bien boba kisa soki pe bozana ngo te bobanda ko bunda bozwa oyo ka batu balobaka abeta libaku na zelo yango ba Ariashu babetaka ba libaku na zelo papa natali sio munene na libala siko yebisa ngai mutu azo salelo libala o ezo coûter plus de $1 million to plus de $2 millions. Est-ce que olinga tikola la libanda c'est que na motema bo maman atikaki Ariashu libanda te apesa ki o akoko pesa e papa libala ezalaka boye ekoko simba tout comme eko simba te ezaki na intérêt mo na kati te na yebite soki ezalaki na intérêt to ezalaki na intérêt te mais eza pe kana be intérêt pe na kati parce que libala ya modèle wana papa mutu nyonso fois sepela lobaka ki anga na bikeli awa landa leketuna maxelo koyo nga kosenga na ndeko na nga Ariashu to lembi be épisode totali be épisode ebele o sali ate ya turo ezala te ya suka est-ce que oko sala arrière ya vite comme conseil pona nga poko mama mo livre be Kabila pema sala arrière ya vie nga na kosenga yo zaboy
oyo nyonso ozona kombo ya mama Olive Lembe Kabila soki esengi kotumba yango tumba yango soki eza bana boma bango oya kozongela vi na yo aya Kinshasa ndenge toyebelaka yo ke femme seule soki mpe mwasa batu oya kozongela vi na yo na Kinshasa pourquoi ti lelo ozokangama na poto papa eza na biloko mosusu oyo balobaki nakendaki mabe na bandela siko kokende nga na kosenga Ariashubwe oyo nyonso oyebi eza bilembo ya famille Kabila oyo bapesa yo zwa yango tumba yango bebisa yango bana oyo boti bango na histoire ya libala na oyo ya kombo ya famille Kabila boma bango Kinshasa pe mutu abengana yo awa azate tozozela o maboko ya kofongwama oya to continue ba vie na biso ozokanga na poto pona nini eloko liboso manifester kanda bongo o manifester kanda no bongo lobi bano na boti na likambo epesanga kanda ti lo na sela ba épisode na télévision na bomi bango o bomi bango bon vi na nga pesa la vie awa ti la vie ya Congo oyo kozonga na Congo so posa mibali no muso tika awa ozongeli bango pona ba épisode franchement c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et image to total siko yo likambo ya 3 opérations au basala Ariasho o lelo abi aroleka na émission aya oloba makambo 3 bakataye opéré na Congo 3 opérations oyo traumatisera mwana mwasi ya bato toyoka pe série moko boy awa ba diaspora o mela mai zona otano mela mai ngalinga mai makasi lo baka ya na soka na yo mela na yo mela penza ubangi ndeko na ngai so na ebiso makama mana kutana nango o eza nango kali solo moto o solola yoka to ya to solola eza o ya ya sholo oui aleka na ba opération misat oui selon mambe to sa ba analyse ezaki ba césarienne to zaki ba opération ndenge ni bazwa e ba reina e voilà tout moni ya sholo binda lobi wana basaki opération to bazo ndako ba commentaire ko ba ngole ba rein et yango peut-être le traumatisé été ba reina ya pesa pour lelo akoma semence yango nyonso wana basalela Ariasho ezaka projet zaka déjà likambo bakosalela ye yango ndeko na biso bébé aboyaka na ye déjà yebaka but peut-être lelo il comme chanteur je sais pas kambo ya bare. C'est pour cela nalinga penza ko ya kuloba makambo te pour ko ya ko maloko na ya ko sala ba droit de réponse makambo ya Mama Olive Lembe Kabila il y a aussi des rumeurs. Il y a aussi des bateaux avant de créer les pénales solo. Pour moi, créer les bangoles solo et bandi les lotis. C'est-à-dire, ils ont appelé na bandi ya bateau avant de babiter to créer les solo pour te frapper bango. Nous avons na maîtrise à makambo wana te. Na tikala ko yoka li solo wana te. Entre biso bana mibali na bana basi ils ont na solo mususu. Ndenge ba osula na mwana mobali na ndenge ba osula na mwana mwasi peut-être ngala kozala te mama aza mama pona biso nyonso et affaire ya bare ba opération ba sala misat na mukombo bon o Ariasho na ebisi yo ke nanu be épisode nanu ayebisa biso place a kosukela te yango na baki pande ko na biso Ariasho to komisi ko kozela makambo na lokola ba épisode lokola ba série tozotala ba série na ye place ko sukela parce que eza na likambo moko te ponga na otala bolamu o nyonso mama sala pona biso o mama sala pona ye na otala bolamu wana nyonso nazondima te ke mutu akoki kokoma tina niveau oyo ndeko na biso Ariasho akomaka akangi pena motema akangi misu atali ata nsima te abimis o esengela bimisa akufa akomaki traumatisé oui comme il y a opération il y a 3 opérations na bon biloko ebele eza ba loge ba kisi o ba na kokota ça crée aussi des problèmes ça crée aussi traumatisme ça crée aussi ba problème mutu ezaka na ba lolenge ebele o eyaka na ba vie ya bato ngana ko ebiso loko moko biloko wana nyonso zoloba wana ya ba rein ya ba nini boye na yebi yango te parce que et ngana yaki pete poto solo ba makambo oyo mais loko eza par exemple makambo e côté libiso na kati émission nde ya quand même na sana moi maîtrise ya ko expliquer place na yebaki Ariasho et tina mukolo lelo qualité o compliqué ngai
tout soit émission tout solo là oui tout solo là il a mam ya shoot ba loba na vidéo to zela bimisande nyonso kasi OK to zela biso to na pomite biso to zela bi yango eza l'épisode pour nous ba senga ya na ba preuve abimisa hôpital atang o asala ki abimisa ba biloko na nyonso eza yende mutazo luka yende mutazo sala défense ya vie na ye ngana ko foxer yete mais ngai inquiétude na ngeza Ariachou tana loba Ariachou les ketu batu ba sala sa biso li suster et sili penza le soir Ariachou à l'équipe d'émission elle biso ba preuve tangible nde fivete alobaka elle biso ba preuve penza boyeke di kambu bozalaki boy et tant que yo humain et tant que yo mutu te yo réagir ndeni na ndenge to mo le yo condamné Ariachou biso tout ozo condamné parce que zo bebisa kombo ya maman Olive mais il makambo moko boy o peut-être yo mutu otale ezande boy ezande ni parce que lo senga épreuve pour ba senga nga senga épreuve te ba o ba senga épreuve wana ba na senga loko que yo pour avoir que mission aya biloko nyonso problème exact ezala mbali bo sauter fois opération na Mukongo oyo makambo oyo zolo bon affaire arrête to yebiti to na to ça faisant na vérité te na confirmation te na makambo zolo ba mais c'est lo ba rumeur mais ce gars na obisa ba preuve tout ezaki bozaki tant qu'il est au salon ndeni tenga za mobali na ba maîtrise belé d'abord ye banda koloba banda muto ya banda ko s'attaquer na ye ti lelo muto na bimata pesa biso réponse c'est que na ozana na temps ko yoka été parce que muto ya s'attaquer na ye par la grâce de Dieu to kuta na kapé na ye na betela biso makambo wana te loba mukolo ye moko peut-être maman a loba que non makambo yo kaka eza ya solo wana na ndimeli ndeko parce que balobi mon konza malamu ayokaka litoi moko te to pe aliaka nyama litoi moko te ngana minute na moni likambo eumeli makasi 18 ans abwaka nyonso totala après ko bwaka biloko wana nyonso sort na ngwe kozala nini est-ce que muto lingatika ba gloire nyonso ya kutana o Diego c'est pas facile au moni muto ba gloire ndeso beti lo moko nazongi kana ba gloire wana te ba gloire wana te yoka leketu ba gloire wana eyaka chaque jour te eza ba gloire oyo eliko loba nini obali mwasi na yo to bali mobali na yo ozu gloire okozwa kasi bokene ko débrier boluka bomilesa boluka bomilatisa boluka contrôle isko ya ndako na bino ya bana na bino ndeni boko sala avenir na bino bato ebele baza même babiso ba oyo na mabala na biso so na lobi ke mbonga mama Olive Lembe Kabila kota te na zandoki eliko loba te ke ba loi ya ndako na mama muto ya ko tia yango eliko loba te ke lobi na tongo na ya ko leka bo otala ba mbonga mama pesa nga pona bala ba condition ezalaki fona pesa bona sala bona songisa bo non elikambo yo lokola to mona deuxième personnalité na ngabu na biso ba comédie ya ko réclamer makambo te to mona pe troisième te to mona pe quatrième te c'est que pour ngai eza mensonge to eza ba makambo bande ko ba place ba kenda ko côté ba kiss na bango des autres troubles bango mitu ba ko bimisa biloko eza ta na nzela te ozo mona leketu pourquoi pas biso bana mibali to yana ba histoire a bongo te pourquoi na bana basi oza pe kaka yo moko et ngane na zaboye na milieu théâtre nazanga ngana ba épisode o balakisa ngate ya ye tant ba présenter ngaka comédien le quoi ça comédien à milieu na ndimi na ngaka bon les ketu to chité boye to sukisa boye to solo là maman te non ki mayote li kamuza mais nazo répondre yo na banda réponse au on na répondre yo clairement hein na répondre yo monte que na répondre yo na lobi na makambo yo et puis et si la pe pona biso to kozwaka lisu ba gloire o te méthode mo bo ngano to solo yo ba simba ba kisiti to zaka ba ite ya kanela za na maman boy pouf to vandi bo ite ya lo likamo o c'est possible ba to te so de non a fait to vandi ite kanela na maman Olive bo ite le lo yebwe juste éviter mais c'est qu'il y a quelque chose oh ça va pas ite ya sentir ya ngoye ko loba mutaza zo baté bon naza na réponse cité naza na réponse cité moi na maman Olive Lembe Kabila il y a aucun problème oh maman salila ngana na salila yango te oh maman pesanga ngana na pesango maman te
il y a aucun problème naza peto etina mukolo lelo ce qu'on appelle moko ya famille zali nazalaka toujours invité parce que na motema nanga mobimba na ibiete na zwa nzela ya kozala pene na bango misala na ngai musala na ngande mutemi manga pembe na bango ezape na bato ebele musala moko te mima bango kuna ça dit ezaka nde tolobaka facteur chance bande kona biso Ariachou eza na rôle moko te oya sala o esepelisa mamo livre be Kabila eza na ngo facteur chance que place lisanga moko ya ba comédie baza ba pointer yo pe soit ba moni yo e ndenge ba moneli yo biso monde teza lo wane tinga ti lelo naza na kati ya media na yaka na ba plan mususu o bato bazo sepela nango o bato bazo inanga na zapena sur le terrain ya boulot bande ko pena ba boulot na bango boye e mona na kité il y a des choses oh papa au moins ba règlement nyoso bato ba ya régler na TV eza ba faux règlement ba règlement nyoso bato ba ya régler na TV et puis règlement ya TV za na colère moko tchaka bato o penza ke koto ba leda koto pe ba leda bon loko ki na mona TV pe so réponse loko ko luka raison na TV pe so raison po makambo ndenge za boye na mona na nga ba comédien bato ndenge na ndenge ba finissisa koma mama livre me Kabila et loko na sepelaka na mama oyo na bazwa tante ba ya ko répondre parce que pour na bango ce sont des bêtises tozo aider ben grand tozo aider batu mabe c'est pour cela émission otie si là fonga na senga nde bolimbisi na senga nde bolimbisi mama ni mama bisiko zali ezaka lisumu te papa pour na simplicité ya kosengela bandeko na nyonso mais nde nazolo baboye mama déjà zoyoka déjà que soucialité ezakani leketu o nyonso eleka oyo enyo kolanga na we oyeba te baza toza epsa yo moni ba jari ingratitude oyo enyo kola biso bato ba sunga biso souté bato ba komo comprendre que mbongo eza arme oyo eleki même na munduki na Fox munduki so beti moko bato ba panzani mais bato so pesi bango ba 1 million opesi bango Fox po ba okoma na mituka ba okoma na bandaku ba okoma na makasi lo ba combattre kaka yo et so ko tali majorité ya bato le ba finga ba famille ya bato lelo ba famille ngo omona kaka muto bino bo edaye makasi muto bo commissaire place esengeli akoma mais lo ba balukeli bino en soi eza ba biloko oyo kani na uti ko yebisa onde ko na ngai bato balukaki kisi kisi na bango po ba comédie belé ba sima kisi ya domination que maman moni eboye mbalamo mama bengi pembeni sikoza na batu mususu na ba ran ya mokili ba simba kisi te pona bango so simbi kisi pona ye aomona yo oyeba ki o simbi kisi pona po bango baza ba numéro 1 na ba makambo ba mboka oyo ozo comprendre yalo la roi yo ko simbi la roi kisi mon konzi mboka yo ko simbi le kisi moi ça mon konzi mboka ko simbi le kisi ça dit o misali perte o bela liboma yo moko et retraumatiser yo moko ngana oloba boye pona ko sukisa na moni pe zubiso temps makambo pe faire zubiso tante mais na comprendre te zubiso pe ka talo kwa ba blague na casque ni yoka ndeti na kaya baby akotanga ka kombo a baby est-ce que c'est important Ariachou abenga baby na téléphone ba solo là baza ba camarade et puis na ibi pe likambo azotangela baby te baby ana vie na lelo mutu na mutu asala vie na ye sika zali eza makambo susu soke se eleki o ekomi monotonie na koyebisa ndeko nanga Ariachou ba série to ba épisode ekomi monotonie après ça non to linga et puis ngai ne nazaboye yoka omonde nazaboye nde na yeko lobango na ebite retour na retomber na nge ozala nini c'est ça eza biloko mususu esenga te to ya koloba yango pona nini eza banyama mususu zaka de baloba ke lui avant na kimia eza loko yeko tumbola o eza loko na yeko tumbola ba internet ba ya lisusu ko matelo ko mafuta ba ya koloba tomba omona ngai e ko mapena ke omoni batindi ya ko mutu akotinda ngai te parce que likambo salité bo bakotindela ngai te eza makambo eza na mona tina te to ina sije musunga na kotina sije ozomona siko bino nde bato bolukela biso ba problème ba lekecho yo répondre na okakati na répondre mais quand même faut que koyeba likamni ko tuna ngai mais courage qualité est-ce qu'on a loba elo mona nga loba nde bozala pa maman de babenga bino na benga bino na tembo te makambo wana si déjà
bon kobenga yo ningo bimisa comédien mutabenga biso ngai ba makambo na comédien benga ngai te so yo ba benga c'est que ça intendant ya maman nda benga maman Angèle ndeko na ngai aza bien bomona naka ngana omona na bango ndenge ni ngana za baninga na bango te soki bango nde baza na posa omona nga nde ba omona ngai bazaki na fête ya mama okendaki fête ni anniversaire mama yo toleka zaki na boka na province moso na ville moko lekechu olataka bien lekechu mbala bonga na songi te mama azalaki bato bazalaki ebele nayebi te soki peut-être azalaki me ngana na komona ete omona esila bisalo mais sila ngana ye tozalaka amesa moko sila ngana ye toza mesa moko nous sommes des collègues mais déjà pe na bapela ni kosa pe comédien benga nde ba raconte nasilika makasi so comédien benga natomboka makasi belva benga trop te nasilika makasi mais ba benga trop belve te ebengeli musu ezalaka nini bazobenga yo na bentanda bazozwa yo te ndesiko batiki charge balobi yo continue kobenga ye ya lokola azobengaka moto asuka ntango nga mona hotela boye nakomona te appel manke ya bentanda babengai nga deja nakomona deja basiplia to bato balandi mama na nsima babengaki na rappele na nga nimero yango totuna kaka bafotos komoni yo na notre ezalaki paroisse oyo ezalaki ni protestant oyo ya matanga ya mama Oliva parce que bacomédien nyonso tomonaki mais tomoni belvitin te matanga bapesa moto invitation te matanga mpe babengaka motu te reconnaissance eza te reconnaissance bon nayebi te peut-être na musika mpe mosusu baprésentaki déjà mes condoléances bon omoni kokotanga na batera bato te kokotanga na batera bato te mpo biso déjà bacomédie si tobima déjà baingrand na ya basi na ya mibali majorité tobima déjà baingrand tobima na biye te na bi irreconnaissance ezotangama partout bato baza kose comporter mal même ici tozalaka même omongani naza boye même ici lelo o mamoli pa benganga lisusu te mais sono yoki mama aza na problème na koassiste te omoni siko mabe na yo na bandu ya lisuni eloko na oyo te ozalaka bien namona ozalaka bapire te onga aza bapire na mutu nyonso mais ozalaka ni babien na biboye na biboye siko bo nini ekabola biso totolobake nga pa mamoli vilembe nazwa na récupérer poste oyo azalaki nango aza na poste te na tuni yo nde ozobenga bino te nga mpe nabenga mpe bato obenga te benga bato kobenga ani eza nango réciproque yo mpo kobenga nga mpe nakobenga yo bakoyebi soki ake tobenga emete ozwa ye te booster otro asutena otro ndeko nanga asutena nga ndenge nini bon c'est ma sœur nakoboya pe soutien na ye te ntango bakanganga mpe nakotaka mwa boloko banini abengaka décor ke nomona lite eza famille te siko yo ndenge ndenge okende nango na ndenge mabe na biboye omongani série wana biboye ezala déjà bamatalana mpe bandenge koleka mpe ebele ndeko na ngai na biboye eza lokola ndeti nga na vandi boye na liste ya mama muta proposaka mama azate disons muta bandaka ko proposer mama azate ezalaki nde basilisi kosala liste pa ye moko mama ni mama bapesi intendant nda kobenga biso siko na bane kutu komituna question ebane kokoma ndenge nini te pa na ye te mutu mosusu abenga ngai place wana nde ezalaki baplace oyo napanzaka pena telefone na mabele au participer na mariage ne ya Belvin bala ndeni Belvin ko bala na mariage ngana yeba te restaurant da fungola bake mukola restaurant yo inauguration ya restaurant banoka sango mariage Belvin bala ngana yeba te tala Belvin ko li obongani na boy na nini na soki na ba eloko ni ya bakunki soki ya bakinki soki ya ni nazalaka te libota mama oyo nazala biloko na bangwana te mais soki basali likambo ni soki ibakuki soki nini oyo soki basala likambo ngana kozala na oyo libota mama to bango basala makambo na bango ngana kozala wana tu eza batu na ngai ndenge bango baza ba DG
nga pe naza DG ninga bango baza ba DG ba chaîne na bango Belvi TV Sila Bisel TV Lité Akanda officiel biso tout oza ba patron yo zala te libala nani te ki linga loba te ba quand ba téléphone bwe na libala Belvi jamais Belvi ko bala na kukunde ni nga na yeba te bon na ebité bon to benga na kala ba téléphone na tuna bela position tana yo kibo na yo kibo position aoyebisa ngai mais eliko loba te ponga petango na balaka na bengisa batu nyonso te libala e mo swesa mutu parce que na zapena na rimerté na yebike aza mutu nzambe soka sali engolu akobala soki pesa bala gula rusele moi sa bala na bandenge belé yana moi si mususu abali alingi makamneza na en public te alingi ebo mama na ngopo e éviter ba critique belé eza pe na mususu abali na ya lobité batunyo so ba mona libala honoré de tous ya makasi non yo kango ne pa na yo soki eza ya lukute ndoko bimasongi songi ouais boso eza ya solo yo biso soki eza ya solo baka gloire au Seigneur to bengana na téléphone alobela na yo mela koka libala na zalaka te na bosola ti lelo ba numéro batutu eza awa to solo laka Belvi to solo na batu nyonso ya kokotanga na batere ya batu mususu wana to ya bana to solo na suka na suka kasi obi kolo kokotanga na batere wana te mais monsieur ezo qui veut acheter OK namune na yambe bino mataba papa David tameme na matanga oya utoli kala jebe te matanga mutayambi biso za te matanga za epona batu nyonso ya kazwa kiti vanda na bada mi mwana ki batu nyonso oyo za na posa na mona bango na mona ki bango na matanga mwana ki nani bada mi mwana ki lekechu pardon soki esenga tokata émission tokata batu nyonso goyo obwaka mutu dédicace to tuna so na mona ki namona ki osola ki to sola te pona ni lekechu omona nalingi te bato babengana na telefone babisanga ke plateau na kochaka lisu lokolo te po er moko pe koma ke omoni plateau na kochaka su lokolo te aninga memona ba terrain moko glissant so yete to sa analyse kombo na osiko c'est vrai ça so youtube to koma bongo kimi to kimi biso meto lati yo to vandi so sa yo ye bozali ya omeke to zala kaka ozalo te meto vandi si te akanda yo mo vandi yo balo ni na vie na ngai na sa te mi bazo vandi la ngai mais c'est bien fondation plus fondation plus initiative plus OLK kaka lelo yo komo bosana komba fondation te lekechu nera ngati ba moko bon eze ya suka te eza pe ya liboso te kinga kati za nango wana soko lingo kende futa ba mbongo na yo pourquoi bino eza si touristique bolinga kaka si touristique ba benga yo te ozanga ba $30 ba $50 kai zwa équipe technique no mobimba boko no sele émission kuna na kinga kati na cadre moko touristique Congo na za compliqué na place à tourisme faut ba benga yo faut ba mema yo eza mabema kasi eza le roi yo sali site touristique fonga na zilaka avana ya site wana fo yo benga ngai basala fona ba congolais nyonso ngotala ngando kendo tala l'hippopotame kendo tala ngomona ba desi non ba sujet muso meto tira monsieur esu arabe te oza no libre mais ngonga ba sujet à ba téléphone ya nini to sa mo émission mososo te problème tende ona ngai ezubiso petandi na gira fondation nani ya maman Olive na za neza motogashi Tenga Fondation Ebika Maman, les responsables de la Fondation Initiative Plus OLK, c'est Maman Olive Lembe Kabila. Bako gérer babiloko wana nyonso, wana eza makambo yo, ba question en Italie ngaité. C'est bon alors, on a souki na nga te to suka pe ka wana moni na linga penate sika otuninga ba question ba kombo maman. Na kota ba kombo te moni ata biso to lena biso mingi te mais comment on ambassadeur là ba telekechu ngai na za témoignage na za témoignage pour na histoire ya mama ni mama Maman Olive Lembe Kabila pesa musana nga valeur honora ngai atala omoni za na ba famille mususu ko sunga batu ba osunga te po
pour lobby ba gagner quelque chose était ba osunga pour nzambe nde akanisa bango lobby to nzamba pambola bango ngai penza na mona kana ngali kambu ya mabe te ona koko loba pour na famille soki ba pesa nga 500 ba pesa nga 500 te pona kende ko sala nango ba ambiance abuzoba soki ba pesa nga 500 ba pesa nga ponga pe na balola yango ekoma pe ebele ba to ebele ba bane ko kanisa nini so ba pesi lelo lo ba pesa yi lo biso ba ko pesa yi te so ba kabeli yo peut-être na vie musalo yo sala ko bane ko zanga peut-être téléphone ou bane ko zanga ordinateur ou bane ko zanga caméra o sombi ba matériel à musala o continue musala na yo bato ebele lelo bakoma na kanda ya mamo livre me kabina na motema bakanisa ye mukolo akuta na mama opese bomengo mbala moko non bandeko bomengo wana elobi nango lelo ba yanke osumba au revoir merci et que dédicace à votre maladie lelo na émission na biso vraiment na mona akoma mamo livre me kabila za kwa vexé biblique est-ce na tangi kombo na mingi moi ça va bien. Merci tout le monde. Je vois Bibocha. Merci tout le monde. Bisous.